Bon, en fait, nana nga célibataire, na luka kam to balanga oui. Donc depuis na zabe na célibataire. La nga pena mto kuta na nga penda donc oyo ka pena goût hamburger na sandwich. Bon banda obani ko sa carrière non ozu mobali moté. Bon en fait bon mingi nazo kuta na bango oyi mi bali ya réseaux sociaux na batu suba ye baraté. Lo zo bebi sarabiso bolinga ka ko finga ba fi à son tabou. Bino mo be bebi sarabiso po mobali mususu à cause azani na poto. Mais tant bozo solane tombo o lo soutenir fanatique na yo o comme luka batinde le photo à Kinsodia. Moni mabe na bango. Donc comme luka batinde le photo. Non, je veux que tu sois sexy, je veux que tu m'excites, je veux que tu me fais ceci, cela. Donc, ça me donne mal à la tête. À tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices, je sais que vous êtes très nombreux à suivre cette mission. Je suis là la femme à plusieurs options. Bobi chaîne Isaka Moko, Gemidor TV. Gemidor TV, c'est la meilleure chaîne. Bobi chaîne Moko la cabine ba news ya bien. Vous allez jamais déçu. Takanga mona zawana, nazalaka na guya mangusta. Bakiselanga lisu moi simbinga et salanga ba bien et yo bongolanga. Wana kepe sabambote nange belé na bafana tout au besoin partout dans le monde entier. Na bosani pété mon boss papa de Onzinga, babi boss moko sola kabion, boss moko moté à malamu quoi. Sans oublier mama bitanzinga bambote ya trop. Na bosani pété mundirba, babi mon cordon mundirba, tonton aboya produit tonton moi sola kabion. Lelo nazanga moko te na plateau, nazan invité na bino o bolinga kamingi, invité donc babi asala bino babion, soit présenter mission naie binonia sobo se retrouvaka. Donc rien à dire quoi, Gelit les grands caméramans font un tableau quand des alakato quand si quoi le mozinde mission lelo biso nyoso to sepela na l'équipe directement la présentation nanga. Bonjour Sugar la Lionne. Bonjour Bonio. Oui, Nazabion. En yokutu moyena tout na santé zate parce que nazo mona bastemai, ba jolibilité. Bien par la grâce de Dieu. Sauf que ba fan li bon mankinga. Na part wana mais ça va. Merci beaucoup. Sugar na linga to solo la mukie parce que ba fan ba mona kayo na bémission mais ba yeba yo vraiment ti. Là, on a un pour ça tout solo là, bayo nano, moi mukie. Est-ce que au quoi c'est bien combo ya Sugar la Lionne? Et ça combo famille ba pesa yo to au la ngo wapi? Bon en fait moni signification ya Sugar. Premièrement ils en anglais. Donc ils ont l'eau moi ils ont trop sucre. Hein babilo moi ba armand le quoi ngaka Sugar. Donc faut ils akanga Sugar pour nazana aspect morobo donc talanga déjà de vie au sentir ka keloko ezakito encore pesa donc yango wana pena signification kombo nanga donc mingi ba téléspectateurs bolanda biso baibi signification ya Sugar eza eloko eza trop mignonne hein, donc sucre donc il y a bablo mo ya bongo en dehors de ça oui en dehors de ça kombo yango eza nango teke ba pesanga na famille. Mon nom c'est Stéphanie Kabedi normalement. Et comme il y a Sugar, il y a combo moko ba pesanga na sans tabou. Sans tabou donc ba pesanga pas ba fante mais ba pesanga pas ya bato ba formanga sans tabou. Nde ba sala ke lelo combo na ngai za la Sugar. Donc ba tala ke nazo sala bon plaire ya babilo mo bezo sepelisa bato donc ezo craquer bato muto etika bato na ba marque. Donc pas moyen. Yango nde sala combo a Sugar wa. Sugar na yebi na sans tabou est-ce que au sala ka sans tabou biotika? Ah mais apparemment nazu ba conseil belé et le copé qui kolembisa nga na yebte soko ya koyoka bakanga ki ba chaîne mo boye série mo bo chukanga ba chaîne na ouais si je me trompe pas ba chukanga ba chaîne pour na Sarah Bilengi asali ba dégâts trop kotika nzoto libanda mutakala na l'idée sune nyonso esambwe po ye azara na maîtrise te l'idée sunaye ezanga rafrente likolo na ye bakangi ba chaîne ba ninga mususu ya on atalaki
bon to continuer pe na sans tabou ngo ti wapi yango monique na zwa ki décision donc elo na tikali nango ezaka kake na sala jubilé donc pour ça na ngezali na saka jubilé donc na tikali na jubilé na tikali vraiment na ba mois ebelete na tikali na ba jour kaka na ba semaine peut-être na sala jubilé na sepeli ça ba fan nanga en dehors de ça mais nazali vraiment naza vraiment disponible pour na bino et pour na ba fan nanga tout balingaka Sugar Kabedi la fille en question la châtie du château la lionne donc on a na jubilé funa sala en tout cas na kolobaka mingi pour na ba fio basala sans tabou ezate que zo sala ngo pour ça ka kindumba non et ça peut permettre kindumba na yo so sango na sans tabou o la nzoto na yo convenablement c'est pas bien parce que omoni eloko moko baloba omoni on appelle ça rabata branamiste faute oui pourquoi parce que baloba nzoto ya moi c'est sacré donc eloko lora l'idée sous to kinsodia ezelo mo boye faut ezala excusez moi pour ba fan na excusez la terme pour ça tabou pardon Sugar ça na sans tabou ça terme ça terme qui mu colonne habité ba fan na bi bien na bi vous comprenez ça na bi sotoliaka na bi kinsodia to l'idée sous na na sens sabongo na bi ezali privé to eza profondeur na muto yo aza organisé pour mona yango donc muto aza kaka marque déposée na yo alors na conseil ba fille sans tabou eza ka pepe sa biso buzz vous comprendre donc et mat sa biso un peu moins talent donc nazala o nazalelo eza sans tabou na bino ba fan na mutu bo soutenir anga so naza o nazalelo cause eza sans tabou donc na pesi merci beaucoup na ba fan na nga ka ande ba continuer à soutenir nga donc elora suka na loba eza ba fan na na ba téléspectateurs oyo basalaka sans tabou bazala rappel à limite parce que c'est leur morobo en dehors de sans tabou est un peu ridiculisé tu vois parce que tu peux le faire mais tu peux pas rester ni devant les gens parce que quand tout le monde te voit ça diminue un peu le valeur hein ça donc ils ont diminué un peu valeur na yo donc yango ni moi conseil. Merci beaucoup Kitoko wapi. Babi ça chauffe déjà sur les plateaux babi aïe bazwa wapi. Bilenga boy heureusement la Gemidor TV babi émission mémorale émission moko ya Kitoko ya goût et yo bongolanga Sugar lelo toujours solo sur moi ma solo mini surtout etali ma balle est-ce qu'on bala déjà bon en fait nana célibataire na luka kam to balanga oui donc les pénales n'ont pas célibataire. On a pénal muto kuta na nga pénal donc oyo ka pénal goût hamburger na sandwich. Et bon banda obani ko sa carrière non ozumo bali moté. Bon en fait bon mingi nazo kuta na bango oyi mi bali ya réseaux sociaux na batu su ba ye baraté. Lo zo bebi sarabiso bolinga ka ko finga ba fi à son tabou. Bino mo be bebi sarabiso po mo bali mususu à cause azani na poto. Mais tant bozo solane tombo o lo soutenir fanatique na yo o comme luka batindelo photo kinsodia. Moni mabe na bango. Donc comme luka batindelo photo non je veux que tu sois sexy je veux que tu m'excites je veux que tu me fais ceci cela donc ça me donne mal à la tête ça m'énerve quand même donc le Kowana vraiment est troublant parce qu'il y a vraiment on a le barango mille fois je suis une fille que j'ai déjà fait les sons tabous mais je n'ai jamais fait les photos comment dirais-je je peux dire je peux jamais te satisfaire sur une photo si tu m'aimes si tu veux rester avec Sugar Kabedi il faut d'abord avoir de comment dirais-je faut d'abord converser avec moi et puis là à part ça on peut fixer comment on peut faire parce qu'il y a l'ingamine comme on a tout de vie et non que ça na poto t'es dans salo babia no tin de la yo mi bali ya poto bazo bo misabasi ya sans tabou donc ils ont surtout là nazo pesa bana baso basala ka sans tabou bala na mi bala poto te pour le mo au contraire na mi bala ki ça sani na mo peut-être bazo kaba pour mutu mususu na 6 millions ata libele te makabilo ata $200 yo ka obitina basala ka bongo ba ebi ming ba fio basala sans tabou za ba fio batanga te mais oui bien sûr parce que nga na yebi banda na yeba sara bilengi neti nga na kilelo non na yo pas sur le bana français te alors s'exprimer na français te to azo présenter émission na français non na yo kate na sala na sans tabou une fois na lo bango mille fois
à salanga ba film mais donc alinga c'est gravé or que nga pas na nga sozo ngomi matissa c'est un peu difficile. OK na yebi sara bleng Nicolas zo beta bino la. Te comme beta c'est trop dire. Tout ça différent parce que hier zo la ça qui sodia s'il vous plaît parce que ba conséquence ben inconvénient eza ebelé parce que tant zo la ça mutakala na yo eza le quoi ozo s'exploser devant des gens. Tout le monde a yebi da qui sodia ya sara bilenge za la rouge orange. Donc c'est ça le blème. Mais peut-être que sozo za tant bon ba mutokolo ba tena luka moi sugar peut-être na ko ba couleur na moi ezara ndenge natanga mona ba en privé. So na bi aponi ba to ba lobarake. Nathalie Fio na zoye en privé na kena en privé pona luka na ba ndeni to ko sa na conversation. Ce ko poni ba sala ngo parce que ebi ke na no s'exposer te. Mais tant que sozo za tant yo tika mutakala na yo. Nga ba kope be la nga ba pornographie. Au salon. Na sala ngote pour je ne peux jamais le faire. C'est yo boya non bon. Oui, non ko boya mongo c'est trop dire. Na ko boya te mais batala mongo ni no yo zonzima. Pour premièrement non pour ça la pornographie ça pour ngindi sa famille nanga. Donc nazo dans les qui tendance à la porno, les qui na ke poto na ça dit deux tours na matine à tête deux personnes, soit son ça bon tu na son bata de ma pa on a kin point barre. Merci beaucoup la star Bobby Sugar la Leona. Moi c'est une Zambé talara botazo bimisa. Bidemo ba témoin. Émission Bobby mémorale. On est ensemble tokos. Sugar okolo banini pona bamabala lelo kala toyebi ke bamabala ibanda ko umela. Bamamala biso ba umela bamabala. Lelo koma kaka suba babala ni après 6 mois, 3 mois, 2 semaines. Au conseil européen ça donc couple bon. Merci beaucoup Dora na question na yo donc ils ont motivé nga lisusu pour na ba fan nga ba yeba qu'est-ce qui signifie ce sugar donc est-ce que sugar vraiment azana ba capacité to ba talent donc par là je voulais dire quoi donc tu vois au moni libala eza symbole moko eza tango balani normalement eza pour dire bon mais nga nebi libala ya kala ndeza la pour di moya lelo za sou pour di bon ona nini ya nga ba sabaye omoni oui ezane lo omoni babilo onyo surtout biso to négliger ya babilo on négliger te et le rona na ngina loba na obete la cete surtout moi si na mobali tango balana ebelo on na sala ba balana ezana omoni ba bo excusez nga ba fan nga même si bo la nga boza partout na poto boza quelque part bo la nga donc eloko na zoloba eza très capital donc ko balana ya batu et kontakana na ko donc rapport sexuel donc oui rapport sexuel et ça la raké mutako za na vandi quelque part na kazini il y a joné asalenga mabe oui le mo salenga on a pour biso ba to beta na biso masolo mo ka il y a pardon Deborah il y a jona betinga pena 10 à matisi niveau et oza santa bouté pas eza santa bouté na bibo nazo bana ba parabole donc ça tu comprends bien et le kozo boma ba mabale belé et le kozo boma mabale belé c'est quoi papa na maman le fait ya papa na maman et en plus ko kena se manzeta fille de bonga ozo kena muto yo lingi mais mi belle pe baza mabete baza mi belle baza oui mi belle pe ba décevoir à biso mais mon belle azana est capable ya ozana ba simi bale mais moi cité tu vois parce que mon belle ko sonné deuxième bureau pour surtout bien totali na ba koko na biso bando ba troisième bureau bazali troisième bureau ba 5 minutes penda komoko mais ce que ya biso nde ya kilelo et comment que non et comment anormal parce que otala ka ki a mobali nanga na lingi ou comment non na logique bato akala bando ba la 3 bureaux a chopé na wana ovandi na base donc par là je peux dire quoi Dora donc en dehors il y a libala et c'est kaka fidélité et en dehors de fidélité amour et kontaka babala lele comment ya kisasa mobala yebo oyaki nazo na cuisine nazo lambate et que papa ton azo ya moi câlin ça ka bien bébé viens m'embrasser bébé viens me serrer très fort dans tes mains oui ça compte. Mais quand tu m'embrasses comme ça me rend folle, ça me rend donc je ne sais pas comment dire parce que eza elo mo boye eza la sensibiliser na ma tant moni mobile no à côté yamba papa comme il faut hein mais quand on ko cajoler moi ma esenga ka ouais au sukole moi papa no sukolo maboko na maité na sukolo maboko na lolemo nanga quand je te fais ma langue donc tu vas t'écouter pardon je nabi boye ngai ba sokola lolemo na mai na pepsoda na brosse te to te nabi te tendresse te papa pour akel libanda ozwa su musu ya bongo tendresse oui on te la te quand je n'aurai pas sentiment na epoka ba papa biso ba tonda na bango tondero de sanga moko na zana ko kajolo okito kitoko kano somo ya kesomo liko na na bwaka misu ya kesomo oui moi kilo te sala be pour papa za complexité moi liputa na za jeep na za talon na za o lukanga na ni
Hello, t'es pour na nini, t'as qu'un mon nom d'Enzamba Salam. Sugar la lionne, la châtie du château. Et donc, fais-moi que somme, que somme. L'icolo canote, t'es pas na l'icolo, na wall. Et yo kaniti nati. Bina moko boza ba témoin émission lelo. J'espère émission lelo Sabino Babion. Bobi ba ça y est. Donc bozo se retrouver qui te rappelle un Sugar to zongana moi. Nasima na carrière na yo oyo. Au sali émission. Est-ce que ba avantage ni ozana? En fait, au moni na sans tabou. Oui. En dehors nango, bon na kutane na moi relation mon corps. Relation wana et ça qui quand même na somba moi catch mon nango pour le moment. C'est juste car catch koloba vérité parce que nga ko bombati. Na ko bombati puis en plus nazara na orgueil. La simplicité aide dans la vie. Donc la vérité blesse mais la vérité reste toujours la vérité. Donc en dehors de ça, nazana moi catch mon na somegeza na pe asikate ya ba fan nanga. Ya na ngoka ya cop na kutene na ngoka moi vie mo ba bi petit nanga talaka kaka ebulaka ekot sarata mikie. Donc to sungara moi bana ma de so bana kande to lubaka et yango ne sala nga vraiment nazala. En dehors de ça, donc je rien, donc je suis toujours là à vos dispositions. Donc nazaka wana punabi. Bon bah des avantages ni no côté non. Bon bah des avantages il y a avantages zébélé. Bah conséquences zébélé. On retient la biso moi. OK. Bon, en fait, Babylon, c'est un amour privé, un amour et quand même. Merci beaucoup. Sugar, tu continuer. On a eu kakapé au Yemara. Est-ce que combien de télévisions a capé l'amour parce que les fans va confirmer que Sugar ça passe partout. Donc, t'as causé la Lyon. Babylon Lyon Zalim roi, il y a Banyama tout. Donc, Yonde. Les télévisions sont le mot, tu senti Babylon. En fait, moni koyembananga. Et c'est le mot na colline. Pour attendre na colline, banda pe na koyemba na chorale l'église. On s'aime à l'église. Bon, pour le moment on s'aime à Bima. Bima parce que balandi la batu trop hein, ba na contrôle à ma casse. Pour moi ndokia koya tchama libaku boy yeso habité ke ba ko leka kototo ki na gauche. Yo bika par rapport à image tara ba ki na ngonde ko mo kende. Donc il faut que na lezo hein, moi demi Dakar. Talaka. Vignon so yangwana donc il est là. Donc na ko beta na capella mais na osengaka mingi za yo expliquer na we manzembo ni te na peso choix. Donc choix nanga. Donc maman est mystique hein. Nasidora. Moi c'est Nzambe. Comme ça mingi. Te obi ke soko se ke sala nga mo ba chebede de hein. Te en tout cas vraiment aux vraiment na ba talent na yo. On a mis moko très séduisante. Et oui, bien sûr parce que yemba na kalanga sensible ndo ya solo hein donc et tout mon roman mafuta nzoto et ça la nga babion ya yete pate para moi muki donc ba fan nanga na yemba mwelo mo boy na sali yo nini yo kangeli nga motema Daniel nanga les somoni nango ezanga bolimbisi na mokili ya se pardonner nga yele Reretumen, so que limbisi ngai te mosho. Yondo koma mama na bolingo yango nazo banga. Kanda no mabe upimilanga damas parce que na chali bombisi. Na solo la ki biante na bamasta Zala pokwa za mabete. Pona moto za conscient kazana karem. Bile za pamba parce que za concentré. Mongonga ye abeti meke. Courage nan soto bokonote oh oh. Daniel Ozawa pe bolingo nanga. Choisis ma tata ngaye. Lolenge makambo komo tambola na baba ponela nga bolingo. Lobetango makambo kobe bana loba mama tala moto bo pesa kinga. Na sala chwanga moko. Akomisanga na épisode soka ya bolingo alakisanga bolingo ya codur soir. Nga pena bo mwana boyo. Ebela ba fan bachanga balito inanzela pona boya yo. Soki nazala ka faible mena sala babenga nga jomba be. Nalobela ka bango. Nalinga kadora na mura solo ye. Nampia katone sengo na pasi na kozanga toko vanda. 5 chantiers mokonze simba po gouvernement ezala ki na mbongo ya bolingo pasi.
Bon, maintenant, ça, la taille des chantiers, il y a les bossona qui pas chéri malam ou pas comprendre que na linga kaya et mingi. Il y a mi balé na sala mbebate. Na baby Sami be quoi love. Donc, merci beaucoup. Tala kaka. Kitoko, babe salibiso basaya. Salibiso babion. Sugar la lion. On a déjà Guelut. Babi Guelut, les grands caméramans, comment signaler biso parce que vous avez kalika moyo heure. On a comment chiter. Lilobana soukezani pour na bafana. Donc, Lilobana est souka vraiment. Merci beaucoup na bafan. Nde bozalaka wana bo soutenir nga, bozala bo tchanga et pas konami nankolo. Donc on a pesibino pena ba merci ebele place bozali ba fan na tout wana poto eza bwana kin. Donc gombe ma campagne mon fléri na zaka wana. Donc wall toujours likolo. Donc on a lela bino ya trubino mo webika des bonnes choses sugar ka bedi. Donc hello mo de netka na film donc to sango ka net to salate. Donc pesa ka loko pesa te pesa loko kweloko. Donc bino mo webi ba fan nanga. Donc na lela bino ya trop na pesi merci na ba fan nanga. Na pesi merci beaucoup na ba copine nanga ba poupée noire na bandala sans oublier à bandal chibangu donc on a pena mes potes dans boza awa donc on a bandal chibangu chez BM donc na zaka wana na bino na pesi mbote na maman nanga ya motema donc tala kaka yo donc wawi na Anna na bosante Claudine ya fadi ma sœur Naomi Bénédicte Bola Magali sans oublier à toi aussi mon bébé chéri Elisiana Nzinga, donc sans oublier à toi Pape Swag, donc musicien mon sommes toujours l'icolo de bonnes choses, donc Pape Swag Christian Yonne l'icolo, donc Yonne nous dominé bangout, donc lol. Et on dirait qu'il y a la conteneur à ma banga. Pardon, oui, quand on a le barabafan nanga, en tout cas, malgré tout, on a perdu qui mon numéro, bah mi victoire, donc victoire na bisoa pas na poto, donc bomba. Pas moyen. T'es faut expliquer ça. Non, tu perds vraiment mon téléphone. T'es ngana clair. Bah c'est fini ka. Ah t'es. Donc, non, tu perds des téléphones. Donc, mais malgré tout, numéro n'a pas officiellement quand on est numéro n'a pas. Donc, plus 243 084 plus non tu as plus 243 84 0400 429 plus 243 84 0400 429 donc plus 243 84 0400 429 Nasuka. Voilà tout comme na suka émission na biso. Merci beaucoup na fidélité bozala ki nango pona kolanda émission au même moral. Émission qui présentée, je réponds au nom des journalistes Nancy Dora, Nabondeli, Nazalaka Naguya Mangusta, Bakiselanga Lisu Mwasimbinga, et Salanga Babion, et Yobongonanga, voilà qui peut salisu bambote nanga, et belé na, Mami Stone, Boabi non sponsor et paternel. Mami Stone, Malewa de Dani Maneka, na Hermione Maneka, na Show Défense Suisse. Babi Mami Stone, kuna okozala jamais dessus. Taka kombo Mami Stone Malewa, kuna alamba ba cuisine nyonso. On a la posana lia moi likia. Moi li boke, moi nini na sepela nanga parce que c'est ça la vie hein. Il faut que lia kabion yango sala accueillir mutu azala kayi kitoko donc kuno kozala jamais dessus. Sans oublier Myriam Coiffure na Show Défense Suisse avenue Léopold Robert 31A 2300. Donc, il faut que déjà le 1er septembre, il y a vraiment belé. Donc, il y a na maison de couture, il y a John Nabi. Donc, na Neuchâtel. Donc, il y a vraiment belé. Sans oublier Maman Vava na France. Bobi Maman Makobion, Akabaka Sabasengaye. Maman Toliate Maman Vava na France. Et yo bongonanga na bosani pété Robert Bakambo na Suisse na Neuchâtel. Donc na Fifi Bakambo. Sans oublier groupe les amis de Dora. Kuna na kemo mabanzumba na Luanda Nzumba la Silva. Moi si Nzambe banda Luanda. Na bosani pété Tatou Ut banda France. Na kepe sambote na Boubacar banda États-Unis.
Sans oublier José Debs, na bondeli José Debs, bande États-Unis na Katia Charlotte, moi na ya Renaissance. José Debs a la kaso qui fibe pole lia katabela. Eh yo bongo langa José Debs. Sans oublier tonton Mokobion, tonton Raphaël Djonga, bande États-Unis na Katia Charlotte. Na bossa ni pété Wilfried na États-Unis na Charlotte, moi na fibo ya kala. Sans oublier Thierry Saou Nabucodonosor, le roi de Babylone, États-Unis na Charlotte. Pour la souki ça, na ke pesa mbote na tonton héritier Bobby héritier bambo théâtre kandenge zalara wana to clôturer émission na biso Gelit na bosani yote lisusu bambo tebele subo monaki ba jolbité boye ba stema ya boye grâce ya Gelit nzambo ate kone musique chrétienne Gelit zelanga muke to clôturer émission tato na mokili makama maladi ne mumaka tato